Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom nabana nzambe nyonso, shalom nabandimi nyonso ya EHP Media, nzambe apambola biso, shalom nabandeko nyonso to balamuki, bapesi biso mato ya koyoka pe kotala biso na tonga lelo, nzambe apambola biso. Sans plus tarder, to gumi mitu na biso, papa to pesi yo merci, to tiki moma o na maboko na yo, nzambo alobaka to ana posa koyoka yo, tangu yo lobako pesa ka biso makasi pe espoir, to tatwa tango nyonso na bomo ina biso ke ozali nzambe. Bien-aimé, na tongo lelo nzambe alinga pesa so thème kitoko, Dieu est amour. Ya solo nzambe aza bolingo, moko na moko akoki koloba vraiment merci Jésus. Dieu, tu es amour par rapport à makambo azo bundela biso, par rapport à étape tozo traverser, par rapport à makambo tozo kutana nango, tozo malolenge ni nazo défendre biso, tozo malolenge ni nazo épargner biso, minga kola mkababi vraiment na bandaki aneo mabe, na kutana babitumbe belé, mais Dieu est amour. Tala lolenge ninga épargner nga, tandenge lolenga bundelinga, tala lolenga défendre nga ya solo aza malam. Bien aimé, tant nous tolo baka Dieu est amour par rapport à bitumba azo bundela biso, par rapport à preuve qui nango to traversa qui tolobi ke azamalam. Sans plus tarder, tozo tanga na Psaume 37 na tangi na kombo na Yesu, to bandi na verset 3. Confie-toi à l'Éternel et pratiquez les biens, et les pays pour l'aimer et la fidélité pour pâturer. Faites l'Éternel ton délice, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets à lui ta confiance, il agira. Ya solo to tangi bibezolo banabiso wa que confie-toi à l'Éternel. Bien aimé to kangama na nzambe, muto akangama kana nzambe, bien aimé quelque chose situation traverser nzamba kota kalikambu na ye. Muto a se confier que pas na nzamba ta makambo zo simba te tongo moko ko simba. Muto a se confier que pas na nzamba ta bitumbeleki makasi nzamba pesa ka kimia. Yango zo mona awa David alobi confie-toi à l'Éternel et pratiquez les biens. Bien aimé tango yo zo sala bolam, tango yo zo mi pesa pas na nzambe, tango yo zo sala volonté nzambe bien mais zo tinda nzamba kota makambu na yo. Ata makambo eleki makasi bien aimé tango yozo bake Dieu est amour likolo nango bakisi ko sala bolam likolo nango bakisi ko sala o ezali volonté nzambe etinda ka nzambe akota makambo na biso bana nzambe belé balingi ko tanga kombo nzambe balingi ko sambela mais balingi ko se confier pa na nzambe te soki makambo eli bango makasi bakomi ko luka songolo pakala bakomi ko luka banzambe ya kipumbu bakomi ko luka banzamba ndenge na ndenge bien aimé mutu nyoso tuna bible zolo bana biso o se confier pas dans Nzambe avec beaucoup d'amour. Nzambe asisa kalikambu na ye. Muso ko koloba ke na vie nanga soki Nzamba telemaki tembele naza onaza boete. Moina lukio na ba pression, lukio na ba makambu kili lukio na ba déception, lukio na ba bitumbebele be chèque. Mais lokola Dieu est amour akoti makambu na okoma lolenge esika yo zali. Batu mingi pe bakam na bango ebebaki ezali ko simba te atali ndenge ni vie ezalaki abi ngana kufi. Batu batele babi mama ndeko akeko ya kaka na lubwako. Bamsuba lobi eko simba te degré bitumba na ye komi degré makambu na ye komi mais nzambe wana lokola zabo olingo beleme akati makambu wana beleme Dieu est amour yango zo mona David alobi confie-toi à l'Éternel. Bien aimé tango comme la makasi yo taila kanane tango yo comme la makasi yo sola kanane bato ebele ba vina bango ebeba par rapport à bato ba solo la bien aimé sola na na kata likambu na yo o sola na na kata dossier na yo muto yo kenai ko se confier na ye lelo amemela o déception mais bible zo bana biso ke to se confier pas na ye to sala bolam ya kokota makambu na biso bien aimé na ye ko pesa mutu moko kaka makanisike tango no se zo yinda tango no se zo perdre espoir confie-toi à l'Éternel tiens na première position pour yo témoigner bolam na nzambe Tanzambe na première position pour kota makambu na yo na situation na yo ko ko traverser te bible tali singa na lisolo ya bana Israël beleme pharaon ayoki lolaka balobi ke il faut abimisa peuple wana babima bakena mboka bilaka mais bible zolo bana biso ke na samonte ma pharaon abandaki ko boya alobi bakoleka te parce que bato baza esclave na ngai beleme bato ebele na bavina bango bakanga bango balobaki bako bimate bako zuate na bukati na bitumba famille baloba bino boko balate mais ba permettre gens à tele mapembe na yo na kata bitumba famille baloba yo ko bota te mais ba permettre que osota ma grossesse o ya 2 mois de là ta ko bizemi wana ezo bima to ebimi eni ko lobate ke Nzambe aza bolingo te bien mais yo ko perdre espoir te
que yo okomona bolamu te parce que makambo ozo kutana nango na ko bisaka mutu moko Dieu est amour na kata bitumba na yo balingela o libala te mais Jean telema atuna libala na kata famille na bino baloba bino bokende te mais lelo tala place yo zali tala makambo ozo vivre mais soko tali na Simon tali bande ko na yo makambo ozo simba te Pharaon atie mutu makasi na kata mutu makasi ayebeka ke nzela bana Israël bazo kende liboso eza mer rouge bango ba okota te ba okota te nanu pe amona pete na vie na ye ma efungoma batu baleka bien me batu ebele lelo na vie na yo batiela o limite mais ba bosani ke nzela ozo kende lokolo za accompagner na Nzambe bien me un jour mabele ko fungoma to ma eko fungoma oko traverser Pharaon atiki bango alobi bo kende ayebeke liboso aokanga bango combien de batu ebele lelo batika yo obala mais bayebi ke na libala na ovanda te combien de batu batiki yo bota bani basa ba malformation combien de batu batiki yo bala ozo musala mais musala na oza na ben paiement bien mais situation so kutana nango malgré ba combien za makasi mais ba ki ya un Dieu na yeko yebiso que Dieu est amour par rapport ya ba situation za lokola za bolingo yo ko traverser lokola ye azabolingo bien aimé akota makambo nga lobi confie-toi à l'Éternel bien aimé ata makambo za makasi bien aimé yo taila kanzambe ata makambo zo simba te persévérer toujours na kata prière ata makambo zo simba te ndima sala bolamu bien aimé nzamba komimonisa bien aimé Pharaon atiki bana Israël baken ayebe ke liboso nzela bakoti wana mer rouge eza ayebe ke tango yo ko sala akolanda bango bakodinda chose étonnante calcule bato eza calcule nzambe te bato ebele batela ba mitambu liboso bayebe ko koma te me babosa ko za na nzambe nzambe na kata bolingo na afungoli mai bana Israël bakoti babandi koleka bien mais yo poko traverser yo poko leka yo poko vi okobika bikamo yo poko simba o nzamba la kayo na kata ba sujet de prière na ngotongo mili poko bien mais oko témoigner bolamu na ye bien mais ko banga te parce que oza na nzamba solo nzamba afungola mai bien mais Pharaon tanga zo na groupe na ye amoni ke mai efungwami bazo leka mer sec bazo traverser ba ke nangam ye moka za ki étonné bien mais batebele bakozala étonné na problème na yo batebele bakozala étonné na kata situation na yo batebele bakondima te o nzamba linga sa na 2023 avant fin d'année ça et là yo ko témoigner nzamba yango alobi faites l'Éternel ton délice il te donnera ce que ton cœur désire. Sala volonté nzambe bien-aimé to sa o nzamba loba na yo sala o nzamba tinda bien-aimé akopese o motema no ezoluka kotala ba situation zo traverser te kotala makambo zo kuta na ngote bien-aimé nzamba za multi système akosala makambo mokili nzima te nzamba kamusaka bien-aimé nzamba sala kayaya akobundela yo malgré betape zo traverser pesa nzambe confiance okolonga Pharaon ebeka ke peuple bazana mutu te bazana mutu olobela bango te bazana mutu akosimba bango te bazana mutu akokota makambo na bango te beme batebele bayebi ko za pene na puite wana na mutu te na libalo ozali mobala yebi ko za na mutu te ozano na eloko te me babosen ko za na nzambe beme nzambo la mukelaka na butu nzambo kataka pongi nzambo opesa ka bo fronde nzambo mi pesa ko bela ka na première position bene me akota likambu na yo soka akota likambu bana Israël beme akota pe likambu na yo yanga bi fête l'Éternel ton délice il te donnera ce que ton cœur désire. Mais sala o eza volonté nzambe to sama kambo nzamba zoloba na yo. Sala o ezali volonté nzambe nzamba lobani ni pona yo. Nzamba lobani ni pona bana na yo. Nzamba lobani ni beneme. Beneme o nzamba lobaka no yango ndeza message nzambe. Batu musuba ka confirmer kama kamusa nzamba zoba. Ah te nzamba lobelanga. Ah te nzamba la kisakanga mama dodo nzamba lobelanga likambo ete ngamona mona ngo na ndoto bien me nzamba lobaka na ba prophète te nzamba lobaka na basala nzambe te nzambe pa ko lobela yo na kata likambo nozo confirmation na nzela mosai na nzambe yanga lobi faites l'Éternel ton délice il te donnera ce que ton cœur désire sala o eza volonté nzambe bien me ko simba il est amour azamu pona bana na yo azamu pona libala na yo azamu amour pona ba situation zo traverser azamu pona makambo zo kuta na ngombe me persévérer akopeswe sengo papa akopeswe sengo mama calcula batuza calcula nzambe te nana ngasa loba pona eko simba te nana ngalo ba pona oko zwa te bien-aimé bango baloba est-ce que ça volonté nzambe bango baloba est-ce que ça calcula nzambe Dieu est amour aza amour pona bana na yo bien-aimé oko traverser oko leka pesa et confiance aza nzambo akosaka te akosa ritite akosa Daniel te bon akosa kaka yo. Yangozo mwana verset 5 a le dit recommande ton sort à l'Éternel mais à lui ta confiance il agira. Teli kebe pa nzambe il est amour. Teli keno be me ko perdre ma canicité.
aza nzambe pa koza tiso lobi likamune ko kokisam bato ebele ba otalanga baza ba témoignage ensemble atala makambo nzambe abunde na 2017 atala nzambe abunde na 2020 musu alobi na 2020 ozaki kana liwa na bandeli metale lo ndenga zukime ya yo kozwa kimia akolongisa yo bien-aimé ako justifier yo ako épargner parce qu'il est amour aza amour ako sakate famille ko boya na yo eso nzamba lingo bien-aimé au mona résultat malamu famille ko tika yo mais so nzamba pona yo oko témoigner grandeur na ye mobala ko iko tika yo mais soki nzamba za na ngambu no a peso esengo yango eza na mutu moka deceva mutu tezaka Yesu Masia o nga na ekola to na après-midi le bien ko tika été place yo telema kaka wana esika batu bazo c'est l'échec bien aimé échec ko yate esika batu bazo c'est lole la bien aimé yo ko lelate persévérer na kata prière il est amour ako salo bolamo ko témoigner nzamba pambola biso voilà mukinzamba tchekinga to partager sur Dieu est amour azamo ya bana no ya libota na ona makamno sto ya makaso kuta nango il est amour bien moko sepela ko lembater persévérer azanzambo azamiti système ça au-delà de nos pensées asalaka o mokilenzi makate yo peseka confiance au côté témoigner nzambe apambola yo voilà mokinzamba tchaki to partager sur Dieu est amour il est amour ko lembater pesa soit sous makasi ou bien na kata kolukaye akosalo bolam nzamba pambolo mais on sakoleza wana na besoin prière toza na longo to ko aider yo nzambe akosala ebele papa to pesi merci yo bandaki na sokomi na na suka zo na lokum oza na contrôle nyonso bunda justifier oyo oteza musika akombo na Yesu Masia amen bye. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour nous représenter bino bana o bozomo na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté à foutre la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point ngaba ndambo victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona so ba fazer na zelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça na so lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema bosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme on a Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 nzamba pambola bato nyonso ba ko assister biso.